Capage TV. Capage TV. Congo est comme sur ma petite taxi, faut faire de la collation. Faut me sentir dans la fenêtre aussi. Babandolo on la rama kolo yo beleli balanda bino pour prévenir. Boko. Non yo zobika. Somo. Non ba tu soko na deka ko passer kaka Suka. Soko ma petite taxi. Ou bien bakanga porte na hotel aussi bango yo moko. Ou bien fanda kwa collation. Comme attaquer comme le terreau répondre ma belle l'échec qui kende. Auto si ben énorme na mati. Si question va na ma. Pourquoi tu n'as pas filmé boy? Pourquoi ma vite ça likolo petit ça? Comment bango changa na katikati? Comment ça qui liboso ye na sima? Yo ka ben terreau ko mata. Vie après c'est futakate. Te futa. Tala ba condamnation ba kateli bino. Na ba parents na bino, ba mona ki bino bwana ministère te bozo na bambongo ebele ba tuna ki te bozo ili wapi? Moyen pasta lobata. Ba tuna kata papa, mama na moni mbongo oziwa wapi? Rien. Ba vite ozo vivre ba kidnapper roba. To benga ko kidnapper so pesa ngo raison. Ba bandi. Ba bandi kidnapper ba bongisi Ba bongisi ko ba kidnapper pour pesa ngo raison. Eza ba bandi. Oto ebaka na tonga mobutu ba Django ba Buda ba Wallace siko ya turo eleki ya kala po bazobo mabaninga ozotala babotelo libumu na misu na bango vraiment mama Congo elembi likola ba juge bazo sisa ba classe ya bizanga tina bakotela ba bamba na ba no poleleko okosite nini toko sanga na poto pusa Congo na malamu to bandiko luka Congo kende président Fatiazo akimia bomomeli mutu c'est ça mutango pe azaki na kumbamba kokanga na place te alobi na alongwa bocha mutu mutu sali ambongo bomoni mabe bobomeli ye nini obezana ba kopi muso hotel ki kopi na mawa moyen tant na tali ba kopi na ngabi mama ngamoko na mikina penga na longola rena ngana kende tika moko ebela mbongo mwana mabala simbi boy te makila ba tu passe na milala na milongola bala sanga kilométrage za combien maman so ba congolais ngo pendo moni so ba juger bango mabe ba ko tambusa rein loko mapa tika boy rein ngolo mama bando chango na glace ko ba sikra nzela voilà raison rein bana na mikolo olingo somba simbi sanga na kiteleki kilo kimbi Rein baby akufa ki jeudi te oya mardi yango ya sika yango o rein moto Rein ko teka mawa reste une semaine déjà na zo bisayo ba tu ba kembi na ba via passe baby ki bo pesa ka bango mbongo te ba ke somba ba terrain na l'état fongoli motema bimisi ba kae ba komi République démocratique du Congo somba terrain a buku mesa signé mikanda o signé bandiko tonga pe kaka ba même République démocratique du Congo ba yeko buka so République nini ya malamu ya mabe comment ma passe mi baleba bunda likambo moko ba komi et compréhension ça kendo tala ba comité abibamba kutu ba supporter te ba fana na bureau ba ki le par robeta na Maroc ba komi na fareza le par ba matin avion ba so ba to ba kumisa ka Congo ba mata bango bakangi era passe ya Congo ya ntana ba moya vita ba zongi sima era ba match ba minana ba ke de Gabon na préparation ba ministre ba ke alongo na voyage à misala akomi na ya Bali oyebi bango penza bako koma kuno ba pesa ba joueur lwa ke bola la match na tongo peso c'est la toke bar biso na butu boso bandumba ba ja ba koma na tongo botini kilo ndeba dina poto po ba bimaki na basi na pesa ko gagner ba poli comment professionnel na poto beta manaka na kisasa melipe mondira dini ne ba ebale bakangi bango na kisi mobulu Congo la zo tambola Congo mobimba soko koti même na Uganda na Rwanda bazo banga zairwa o soko meki bako kitela bino we baby lele ondeni to koma pepel armée saka moko moyen te ka yango wana omelekela kanga ondire munduke tigara moko bakabola ngo tambana ngona Lubumbashi ke na ngona Kwilu zonga na ngona Kwango poso yiko ta Kwango kota mbanda ke sangi munduki fo babeta bango tinde bake freta ngolo kwa mbongo masase ko yasi mabangi sa bangona na olo men mboke koma lo kwa tindiri
Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Mama Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola yango nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te toka bosalela Rude Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento soki nazometa sete botala awananga bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolola likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée.
Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Capage TV, merci d'avoir venu sur la division en tout cas. Tozongi peut tozongeli pasteur John Yemoro. Joyeux anniversaire à papa la biso Charlie qui sanga la motema ya maman Chimène na Dubaï ba olingi bango ba tchaka pena ba conteneur ya kitoko kolia komina na Dubaï tourisme. En tout cas maman Charlie azawana mère de mère. Merci pasteur bomoni ka tolati ba t-shirt. Chimène ya Chimène maman Chimène na Dubaï les places de Moni pasteur na papa on est ensemble na ba sangala. Merci à toi vraiment. Papa Charlie na maman Chimène. Vraiment. Pasta, toti musika na mona okala na sepeli na sepeli komona makasi. Boni Kishasa. Kishasa ka ndingo tikaki awa volume moto re kita mezoma. Ezomata. Congo comme sur mati taxi, faut prendre la collation. Nene. Faut me samtu na fenêtre aussi. Babandolo ngola rama kolo yo beleli balanda bino pour prévenir. Boko. Non, yo zobika. Somo. Non, mais tu vas comment la décapo parce que Suka. Soko mati taxi. Ou bien bakanga porte na hotel. Aussi bango yo moko. Ou bien fanda kwa collation. Paye yo. Maman. Pasteur, on a make-up. O c'est qui ni na zeso makambo tuni yango. Pasteur, encore cité. Na bisawa. Somme ya koka makambo na matoi. Vraiment RDC zokende wapi? Keke mabe. Mamotali ba jeune au regretter. Bakapashi bango yo misala yango bazo sala fruit ya musala a forcer ni po basala voyage ao de l'autre côté yo uti batu na bamboka papa ya beti tour ya bayeti ya auti esalini elongo yo ni basini esalini fruit ya musala boti mbuma patience wana koma bozaka nango te brengaka ko brûler betap wapi vie après c'est futaka te tala ba condamnation ba kateli bino na ba parents na bino ba monaki bino bwana misala te bozana ba mbongo ebele ba tunaki te bozo ili wapi moyen pasta lobata ba tunaka ta papa mama na moni mbongo oziwa wapi rien misusu pe ba mama mingi ba saka na complice bana oyebi baba mebele ba mama papa ba yebi saka na kobata po papa tomboka soka boyi makambo ebebi mais maman mingi akota na jia mwana mwasi to ya mobali makasi mama ko bisa papa te tana beta ko akolo bateke na saka mabe na beta ba kopo ngo be mama ngo to soka mbongo mama sentir ka modèle mbongo de mwana zoya seke ko pesa fulo ko atangi te sama mabe lokola mwana yela ke ba kicheki o fanda ka nyeso ko yeko sala ka tu papa yeba te ou be bombisa nga mbongo to sala boy ba mama ebele abana bakangi bango boy ba ko samba po ba papa ba ko samba victime pamba bino nde boyebi je wana makasi makasi nani asimbela susu mwana mwasi a 16 fimbo na ndako yenda zofuta nyonga mapa na to na tongo azole sandaku poyoka makambo nyonso zokoya yokanga kapashi la plupart a kozanga batina na bato eza pe moko ya gouvernement na lobaka ngo clair président Fatia zobo manzoto ye moko nazo sentir alingi Congo na moni ba trace na ye azapenda Zairwa ouais alinga Congo mama na ko sote ou bien bato bazonga ko saboter et bon moni bota te sato tanga kombo o mona ki te vivre te na poids lourd bon kasi yango tozo ken bisika ngo te ma vraiment bota makambe koma ki na poids lourd na biswa oyo papa ngani ex ministre et puis nazo kama mutalongo na musala boyi bongo bobomi aboyi ah so
Komo Congo ezaka boye te. Koboma eza pe solution te. Botumona makambo pamba. Ebembe ya ndeko musu bobomaka soki ya nani soki ya makambo moniki wana ekomela bino ngambo. Soki epemi muke balamusi. C'est ça. Bobaki su ngambo likola ngambo. Bobo misusu ministre. Vraiment. Bino na bino balei mbongo bino na bino bobomani chance biso babola to sanga na kamna bino. Tozaka te. Biso toyaka kotala. Komeli bino boye na likambu nini? C'est ça. Ko sango babola bazoluka tabosa bango front bakendo en tout cas maman peyoyo. Peyoyo moi wapi babola bazoluka. Kapasi na biso penda conseil vérité ça vous flatter. Na komi na souci kolemba kolongwa mboko. Toboka ngunda. Amana wapi? Na kama na Dubai mboka boti voyage bozongi. Tentiro na moni bino na ngobe na joboy. 4 jours rebelle. Moi te. Boko nyefuka loka kamie tutani. Mitraille. Nazo bisayo. Pays nigno na sonya kobeta toloke na congolais. Bakasi. Maman, comment ba tante ya boye? Ba vite zo vivre ba kinapero ba. To benga ko kinape so pesa ngo raison. Ba bandi. Kinape ba bongisi Ba bongisi ko ba ko kinape ko pesa ngo raison. Eza ba bandi. Oto ba na tanga mobutu ba jango. Ba buda ba walas. Siko ya turo eleki ya kala. Po bazo boma baninga ozotala ba botelo libumu na misu na bango. Vraiment. Mama. Nalobi sus Nathalie ba vidéo mi balé mi sat. Bino mo sus Mama Nathalie ba vidéo mi sat ya mwana mobali oyo. Asali 4 azoliate. Bombo yo boke. Mama nanu na obike nazo kamwa bolongoli mutu libumu na linzanza na nini? Oh mutu na kupita zo ningana. So bo baloli ye misoponyo seso esopani. Kani na konimo mama kongola motema makasi. Et puis kaoyo ba on ba lokoti ko pote et uti likolo mama naza clair uti likolo ko parrain fo docteur apeswango avant docteur apesa fait ça mutu mo zo telinga na real akaki mbongo ebele parce que ndeko koma na niveau ba jeune on a besoin copie ko sala mabe c'est ça ministère nani ko bazana muto ba pesa pisa sala loko wa bazali à part bango to zongi susu na ko kinape bana ya mike kapashi na mona ki bango batindelinga ba obima na ba saki ya rafia sika boy saki 6 ba misi bana saki moko bakangi de bana mibimba so i ba ko toka ba longola bango ba rein so i ko boma so i ko teka na qui peut agiter mama qui peut agiter na ebisi yo makambo échanger kaka na makambo ba rein eza na moko bakanga ki keti ya rouge e kangi mutu moko ya soda soki major soki na mutu na ika bagoy balandaki mama moko be côté ya nani résidence soki ya Thomas Luwaka mama na bela ki o bakangi batona baki utobana ba pesa hôpital se banga ba kateri ya kotala basoki kopa mwasi ya modèle ya bongo siko bino ba sodo ba kopa bozeli wa botekela kana nani bao bakangi ezamba liboso bakota kachote bakota ba bima ko nani asambela ka bango po ba bima mabe continuer comment to le kana TV to luka Congo bongo mebino moko ba bebsi Congo na ko bata mambe bozeli mbongo na ngo c'est ça moi pas simboka pas zo telenga mama même Jida te kaka yesu modèle ote modèle oto teki Congo koleka Jida makasi Jida teka ki ndepaso mbongo mais bino déjà bozoli mbongo ya Congo mais bozo teka susu Congo derrière maman nazo ba no clair siko en tout cas et puis rigueur na bango so iba kati yango mabe bakulu na nyonso bakotika kopa mona kopa kitoko bare akasisi ndenge ba sala makambo yokanga ba réserve ba zero kopa utaba titulaire na poste OK simbi te biso pe to koti terrain so ba pesi bango rigueur makasi bango babangi makambo eza siko na gouvernement tokoyeba l'état soka zaka pepele to yende traître to yende mobongisi mboka c'est ça muza zalaka awa seria muza ko banda 2097 tu 2001 makamba boye zalaka rigueur yaka pour dans Congo elembi likola ba juge bazo sisa ba classe bisanga tina ba kotela ba bamba na lo bano poleleko okosite ba juge moko tala bon au moins arrêter ba juge ba papa soki oya solo bazo sambisa tala ya bibamba balataka baninya noir na baninya pembe basilisa classe po bakotelaka mabe bapesa ngo raison bacontinue mabe bango baliaka mbongo ozomona ke ya bomi akosenga dossier soki amoni ke tokomokusa moto osamba sengaka batindo makala na yebi ko sango yokota makala sima ya landi na makala akorompa bimisa yo motu sokomona azosambisa lobi oyo mpe azoloba kuna bike topesaka $15,000 kano ekomi serie
soko sakani bakoboma yo yo ndimaka kopesa bongo kama na bino kopesa bango na pembeni pesa 15000 bino bozolela ilaka bomeli biso bandeko kongwe koma na kimia ye wana kendo pesa mbongo na kobata mabi abimi pe bango mo bakopesa conseil awa kendo kosala mabe sala ngo na kobata mabe bate po de jo somona ni na te na TV mo sambisi mo pesi conseil oyebi penza soko zo ba place Congo ezokende de place nazomona ke ba Lumumba basilite po ba traire bango pe yo banda bateka mama toteka Lumumba biso nalobaka polele mindele baboma Lumumba te Lumumba kufa na maboka ba Congolais soki Lumumba kufaki na Tchad ngeza mindele soka kufaka na Brazza mindele na mboka na ye propre pe ayebanaka azaki premier ministre banani basedaki bakanga Lumumba ba Congolais bino moko bomemi mutu bokengela kitini maboka mindele mama pays oyo nazolo bango na ndenga bosembo nazaka contre te ni pour na defendaka mboka na ngaunga na za kutu na komu kolemba bolikela nga pays nakende weza pe ofanda te OK États-Unis mama ke pema olobi pe nalingaki pays etrairinga makasi nazaka na souci ate yanga te ya batu nyonso bazalo kwanga mama naza na carte électeur moko lokwa batu nyonso koma yo nanga capacité oleka lipa baninga balala kanza koma na kosepa na pase baninga koma tina niveau 0 tambola na ba quartier mona ko vivre ya batu tala banzela o bagongisaka mais taka nalobi naza ni contre ni pour les linges sales c'est la vafa en famille na ba continuation ya kalana esika lokwa to ba congolais to bongisa na tangela mabe muta yibite ponga moko premier muibi ya kala o na sale ceci et si la kwanza mbalimbisa kolimisa pe biso nyonso nini toko sanga na poto pusa Congo na malamu to bandiko luka Congo kende président Fatia za kimia bobomeli mutu c'est ça mutango pe azaki na kumbamba kokanga na place te alobi na yalongwa bocha mutu mutu sali ambongo bomoni mabe bobomeli ye nini Lumumba aussi la quand vraiment Pasteur Lumumba kuto monate oya papa na pena pardon na yebisi yo ya makila bongo pasteur toko sa nini place nyeso ko makabongo mama to na pays moko nazo peso conseil oyo kinga difficulté des hommes manyoso bato bazo bomana so tali mbongo balakie tika ta bakina pe le kebele moi bakina pe te bango mbongo eleki ava bakanga mo baseki ba publicité na TV otali na TV te mtazo saka na ba $20,000 $30,000 na moniko azola kisa kwa bi makamba sala soki nanu yeba kitele $50,000 bongo bato bazaka na commission ngo bazaka combien c'est ça ndire trop mon nazo mon ndire utili kolo comment moi mbala kona ba mbongo asika bondira bimsi na banki ba pesi ya sala ka wapi yana mkonzi mo mtafuni bango ba mbongo asika o ba mbongo asika mama nalo bana polele we bezana ba cop muso hotel ki cop na o mawa moyen tant na tali ba cop na ngabi mama ngamo kona mikina penga nalo ngola rena ngana kendo tika moko ebela mbongo mwana mabala simbi boy te makila ba tu passe na milala na milongola bala sanga kilométrage za combien maman so ba congolais ngo pendo moni so ba juger bango mabe ba ko tambusa rein lokwa mapa tika boy rein ngolo mama bando chango na glace ko ba sikra nzela voilà raison rein bana na mikolo olingo somba simbi sanga na kiteleki kilo kimbi Rein baby akufa ki jeudi te oya mardi yango ya sika yango o rein moto rein ko teka mawa oh reste une semaine oh déjà na bisa yo o rein batamike oya batamine oya batai oya basi oya mibali oya batai na bino yango oya bakapashi oya bakapashi kosomba rein ote mole kolo rein baza kolia pilipili mingi oya babumu joystick na hivi peyo sasa jili kambwe comme ça katina rond point tika comme ça oh comme ça pena toko saka na rien baza na biso likambo kanga to beta rien dada papa shi yo kanga bien papa problème na solo bana kongwa problème na ngeza boy na ngana yeba eni ya ba congolais tokela malem ero kwana ndezo kama sanga kabash o tozo inama na makambo etali pasi na yo moko vraiment effort a musala na yo zo sala a ozo kende ko sa musala na muta ide yo te porter ko bula motar koma tango ko koma na mwa kimia ba monika ilongino eseki batu balateli ozuwa na makambo etali yo comprendre kango te likambo makambo ya na mboko yo batu bakembi na ba via pasi bebi ki bopesa ka bango mbongo te
bakeso ba terrain na l'état fongoli motema bimisi bakaye bakomi République démocratique du Congo somba terrain a buku mesa signé mikanda o signé bandi ko tonga pe kaka ba même République démocratique du Congo ba yeko buka so République nini ya malamu ya mabe comment ma passe mi bale ba bunda likambo moko ba commune ko et compréhension ça capaz aba no makambo yo yeba yango souci ya bato bazo bwa kambo na makambo ba na logique me botreri bango et pesa ka koleka makambo ebele Congo na zolo bano clair na zani contre souci na ngamboke bonga so komani makambo se komela bato ba tchaka na ba poste lokwa maboma babungaka kolela ya bato bakufa pona Congo babima ba innocent bazola mbongo te bato ba moni passe te pona Congo bazolia mbongo OK comme ministre su baleki no 4 ti bango na poste tant ba na poste ba ko tia désordre o ba ko sa na vérité ba mona bango kaka ko gangela ko finga Landanga bien. Akobima na jipe ya pesa azobima na koso komoni batemse na nzela ko ganga. Lokola basi privilège ko zombongo fere ba mi commissioner ba matricule à l'état. Azo toucher 3 places na mbongo batu banyoko na Congo bazomona pas pasi. Ba joueur ba pesa coupe en Afrique. Maman yokanga très bien. Ba papa lobilo. Soki bazana ba kembo na ebité. Batikala soki 8 soki 7 ba ndai ba kufa. Pona ko kote bango ata $1000 par mois nde ba pesa étoile na Congo. Bana na bango bazo kama papa betaka bale toté sango bale na mato to somona les foot ebe ebele. Ba papa o ba pesa étoile na Congo bazo ke na ko kufa nilipa. Kendo tala ba comité abibamba kutu ba supporter te ba fana na bureau. Ba ki le père Robert na Maroc ba commune Varese le père ba matin avion. Ba so ba to ba kumisa ka Congo ba mata bango ba kangi. Era passe ya Congo ya ntana ba moya vita bazongi sima. Era ba match ba minana ba ke de Gabon na préparation ba ministre ba ke. Alongo na voyage à Misala a komi na ya Bali. Oyebi bango penza. Ba ko koma kuno ba pesa ba joueur lwa ke bola la match na tongo peso c'est na toke bar biso na butu boso bandumba. Ba joueur ba koma na tongo botini kilo nde ba dina poto po ba bimaki na ba na basi. Na pesa ko gagner ba poli. Comment professionnel na poto beta manaka na kisasa melipe mondira dini ne ba e bale. Ba kangi bango na kisi mobulu. Mama. Oyo yoka ayoki. Mama wewe ya tolembi wewe wapi kuna bazobeta bien awa population na saka na souci mboka koleka bakolo balera mbongo de ça que na pas tolelaka ba pesa biso misala te to de bien na bakwado ba pombe ba buki mais tant match à l'hôpital ko ya to kesomba ba faresi na mbongo ba biko se utite tike ba 3000 ba 5 minutes futa to zoka wapi mais to zonyo kwama souci mboka bango ba lei mbongo ba ko match te biso ba to na souci mboka to ke match to ebike to ko mais pona mboka to signer mutandi mabeta jambongo akumisa Congo na bike Congo eza mon forme dikola passe ki patriotisme mwana mama nyo sata boti kisenga tiala ke motema andima beta Congo ateki téléphone pas beta Congo to zaka desi na kama kutu to gagner Gabon na tuna ngo 10 fois kwa ndoto babeza ya solo Passe BTG mama na zia bisayo to za ba vrai congolais makasi modèle to lingara mboko makasi na mona ngo na ibike ba konzi ba lingara mkomsi na tonga bala ngata be kisasa ba tutu ba sili etikali ka bango na bango ba renye ba kanza kwa levement nzambe ba nzoka to le mimboka to kimi ba brazana ngo na Angola parce que na tonga be Congo vide bala mukita ti 10 heures to voyager ni na bino botika mama na zia bisayo na belo ba lingite bakengela biso bakengela ka ndeni bakengela biso zela peuple on a bani yango beso ma bani yango ezonga ba batem na ko yeba na yeza ni nyezo sala ke ba biso to obi ni accompagner masanga moi ba accompagner masanga parce que pas sûr moi ba accompagner masanga yango nde mutu e salaka ba ba soki to sana bientôt mabe tolela ka pasi na mboka mais to sisa ka o batinde biso ngote makam na yo pe na biso wana c'est qui réalisateur Joe afani nae batali banda seconde ba c'est stop on comprend nga très bien landanga très bien tant batala ka comment bazole la pasi mais masangezo si aussi là c'est que bana bisengo place ba nyonga ka biso bango balingaka bayoka comment na kwa bateka masanga etuli c'est que ba okemba to réduire tant ba mona ka biso fête de ba mona ko biso ba congolais bisengo ko longola susi ngeso to kabana ba na ba OK wa ba na ba ara or signe bar signe sengo côté ce musique et betaka na masanga c'est que fête ezali le quoi ba fêtaka c'est que ba kosa biso pasi ezate yango moni ba yokana ba omona ka teke ba batanga batimbela pays ba malo kwa ba botola Congo biso bazo to bimalo kwa tona kisasa mena mboka majorité ba illettré
to finga ba na musika mais to koma place balia ka mbongo te on ba mona biso ti lelo pamba solo ko comprendre na comprendre ba zo biso quoi ba chose te ba chose ici ba yebi ne ba manipuler biso po ba zo quoi so ko mpe mena élection na roya na kabeli bango 5000 na pesi bango mabina masoki nini tano ko sa bango bolanda na sima po na boye ba fungoli mitema lokola congolais po na nzala seda ka nyoso biyamba yamba solo ko to bi ko za na rigara makasi te on a zo peso ba conseil série nazo tinda na mabete nazo lobaka biso moko to bi ko pesa vie raison te Maman, place au monde zo simbate yo moko pesa yo raison. Vraiment. Raison nangeza ka Congo te, naza congolais na kotika la congolais. Mais nazo linga makam nazo mona lelo te. So na landi makam zo me manga na distraction na kotika la pavala. Bana nanga fa mba mona ke wa afudre la bimizoba. Na yango na zwanga na kotsanga congé na makanisi. Na longola nga explique na Congo na tala ka pasi ya mboka te. Na tala ka courage nzamba pesa nga na onga na sana ngona kati kobota nini. Amen. Kasi naza. Amen. Na longola explique na makama mwilango ebele. So maninga na mairie seka na zo ebele. So qui peut zimbongo ko bomba ngodi kokota le kate te mabe sala kambo na échange oui et 500 il y a 30 oui aux 10 il y a 2 aux 1000 il y a 300 zo bomba pe ko bomba mais pesa ka penzo te sengo po ko tenzo to kenda rande oya yango wana c'est ça oya kufi brisque oya lo baki na banki te mwasha ibite bako zongo na na ba sepeli pata banki batkaya nango comment makamisu na agenda c'est ça. Sans empreinte. Ya ko ta soke sa ko piye ngomon bambonga ko lemba lembe katana mama aba no polele yango pera pasta ko yebi makam na zomona na Congo ezo swanga te succès za makasa to ko sala nini na moko transport ya passe bato ko banga ko mata taxi bakte wala pele zo tula ba wewa ba sepeli babina yes tika boy yes msu ba okale na ko mona mutsoa Mathias akomota batinde ba okita soka tanga batikali mibali seti ngamwa simo e pa sengi ara lokuta kitanga yawa mama nake no kata mare kuna yoka musime yo zanga na ko libo na otala mutu ya natika ngamoko ngamgana matai taxi ba tanga to ngena punga eke bana misebe na mutiro kwa collation ina kita mopandio na simbi boy bakatande makolo me mutute bon meka kuna na ganga pour la nation na ta moto Moussa j'ai sa chauffeur taxi bon la ti chapeau et taloni oh réponse ma bé pourquoi ça il bon longo chapeau pourquoi tu as musique makasi comme attaquer comme le interro répondre ma bé le chèque qui kende auto si ben énorme na mati si question va na ma pourquoi tu n'as pas filmer boy pourquoi ma vie te za likolo piti ça comment bango changa na katikati comment ça qui liboso ye na sima yo ka bentero ko mata na teka cash na tara na mata taxi comme na makambu bakobika kotalanga na chauffeur yemozo so ke mke te botani na yo mna muninga botalani yo comment ça tout anga boy posé c'est godo ezana nini metali yo mboke daga kotsanga ni so za taxi ba bengi na chombo fo tala Oni chame libre teo ka compensation kitanga ya oboy kitanga compensation mama toyoka ku fa ko tala papier rapport ke modèle ngo tuna kiyeyo na ibi mboko yo bakasi pays taxi ko mi ko bangisa taxi ko mi ngasi kana train na train tika boy matai train na gare ya kotona pena ningo fanda te mutoko fanda ko cho munduki koloba te tisi fona tele mana kakande anazale kwa masolo nyonso mboge se peyo o peite ina malewa ko banga okoti malebe mibali fote manali banda pesa muteko yebi bango kwa bakilia nanga te na twiso yebi bango
Pourquoi va faire un coin? C'est ça. Maman. Bakobeta ba loka pongi kasi ba ozana pongiti. Ba okata ba rien mibiba. Otalité nde bato mama bato ba longola bato ba ero no komati siko. Son monter longola muninga zotala. Kenda. Mbongo zana courage. Mbongo yana courage. Mama bibembe bongo mususu na campus. Wazo boma basambeli. Tika boy. Abomi soki seti. Bato bagenda sa prière na mangenge te na campus ne tendance soka zongi te on zamba limisi ete babomi tika bo balaxi bibembe na ba policier na TV etenga somo akendaka na scène pepe akima mama parce que liboma ne fa boma ka bato Seigneur Jésus Christ nazolobela yo ko boma balaxi ba crâne na bato alibe mo na boma 6 ibali 5 moi si moko parce que moi si musaso ba yangaka bomanga botolinga bonando prier de ya profitande ba balala kawana ko sasa boye kibanga sa likosi sasa lo wana tango za musika ale parle pourquoi nini évanoui ozo comprendre na association wana da bomasi ko faut mettre nani atindaka ye c'est ça na matete lisusu tika boy pasta na matete bakuti mutu moko boye akosana liboma na iPhone 13 na crâne ya mutu na terrasse aumeli wana achange bilamba na poko alataka bien soka zongi akocha komi liboma bibembe wana nana zobo bakope na kisasa soko landi misusu babimisaki bango soki mulongo na basoda soki wapi boye baosa so ba soki ba mama Congo ekomi na insécurité totale yo nazotuna ba policier ba soda bakenda bino lofundo na bino kana kobuka ba mesa bato na ba mama moyen makambo minene yango wana ya kochamboka na insécurité boyebi te mama bitumba ese yango wana ezotelengana lokola ezangi bato moyen ngambo ese bapaya babetela yango sango bino bakolomboka feti na kisasa moyen bozwi ese bobeti yango anesthésie so oza na poto beti anesthésie okoka pasi te quel pays donc moni président parti en tout cas asali tout papa bato azoboma nzoto mama yo nazotuna nani akoza na esprit congolais akuchana mbongo pembeni totana mama eloko nandi azofandi mukolo bataka mbongo pembeni ngana fandi nazobeta kalki nazoloba biso so toiba mama nandoiba na kati ya ndaku me nandoiba pe na kalki ke toza ebele na iba musini moko to mibale pe nazoka misini yo kobeta maninga mabakute so nazoiba fona iba lipapu toki kingo wana kobomba na babrique na lia kapela yango te na kena pembeni na temi nazotande mama zo panza panza moto tanta kotimba la gange kominga ngambo ya solo pela nazolo bano polele to sala ba cop to kende ba compagnie to sala makamu nyonso mama nanga naiba mbongo abato abomba ayebite na ndaku ngana kendaka na fungula jamais naiba nyonso bot vraiment akoyeba pona benda ka ndambu muke et puis nazoya soki na moni pende sili na zangi loka kosala na bendi basi nini bosana ngote 1 bozoli ya mbongo ya place ba chebino 2 makambo zotinda pona intérêt ya yona ndeko no pe na kati olie lisusu nzela ndaku courant câble ya courant misusu bozaka aide na poto bapesa ofele aide pesi bino na poto bakamia ye 30 ya misala ozaka na 4 jeep okangi de ochepa na yo eloko kosana ngo eza to pesi mwasi pe nani ya makangu sakana jeep makangu de fin ko bambongo ya mike azaka na tiroir na pesa kota na l'état par salaire azwaka ndake ndanga nango na nganda pasala ba fête maintenant na toucher salaire na été de pesa basaka na Congo mama Congo ezolala e komi soko tangi komi mayele monela ba voyou donc kwa biso to tanga te population to bima zoba batu batanga so bakena politique nde bilanga na bango ko sasa Congo ko sasa to bimi bazoba yango moni ba monela biso partout tina ndela te ba moni biso ba ganga kandenge balingi bolongwa nana koloba nanga io koleka leka ba et balega kana lero batu bazaka na mbutaji bauti misala moyen batu bauti koteka na bazandu bazosonga na bisi ya kaka wana ye ok pe mandat d'amener te vraiment musani il était kotindo na poko ndire sentinelle c'est ça na ba soda ngo pe bayeba makambu te bako fanze na jiba bazokene na nganda sa ye ba pake ndo sambwa digi bolongwa chapa bana zome la cigarette kengeli ka boye c'est ça c'est ça qui n'a pas na patrie c'est ça qui n'a pas na patrie c'est ça ba moni tibino bazoba na mabokila ko kamwa yo c'est ça bazo bakena na bango tina quartier ya kola bazo tinda na misa mwasi naye longola libanga na leka wana ipengige za chefu bako fute pete kaso bazo na ndako bacha bango fufu lokwa bana mike ba uti na école oui bake mama na yebi
na tibaila ka bango ya bino yango yo mapo bato senga ofele lokwa ofelina po bakoni mazwa mapo ofele na ba ipak na ba ipak na ba wa nyonso ofele nyonso so bango mama biloko soko zana maturité te au moins ngolo osambwe ya bongana boya makambo yo makasi mutoki na ngana mawanzambe pesa ngali pa oui na yina ko tana bande gonga jamais tana bande ko na yina oui c'est ça mama nataka bande ko comme megate linzanza bande ko sasa osambwa tokutana ba feti pina kenda ba feti rare bona refe so ke feti omikabi ozabwe kochola osabi kochola yango monso ina kado na opeso baluki ozongi yo peranga tika bona mikumba na ba yo penangai ba piaka kado te bakozela feti ti ina bakotala montre nde bakozonga ba zela ba feti ti 5 andimi bakanya ba policier makena libuma kotonda ebi bandeko wana oyi baze bere na olo belo makamna ebi Congo tozana pays moko na zozongela jeune congolais omoni vi après ça nezo futa baninga boni ba TikTok moyen surtout TikTok zana métier oboya olula makambo ya minene sokota nzoto na musala vraiment ba congolais basi mibali ndenge mikate na yo rien sala bere et puis kapashi na ditino ba film sur ba journaliste à TV oui baza basi na bango kasi pena ba photo ya vidéo ya mitakala ebele ba sasa mi ba garçon na baza pena ba maître Bobi kelinga ba maître basuka na ba maître pays na ngai Congo moyen Congo na sengi maila koloba kapashi to sambwe kokoma congolais kwa lisuma ba congolais bango moko ba vrai congolais ba bimi ba paya mboka nini biso moko ba kolo mboka to bima iniki ba tu ba utaka libanda ba ko zo valeur ko le kabiso ba kolo nango mama tala ba inde ba chinois ba zana privilège na Congo ko le kabana mboka okotambola partout ba inde zana liberté ko gifle ba kinwa mbata chinois ko gangela congolais ndenga lingi akobenga no na musana na place nyonso ko linga ye congolais zo lenga lenga to bengi ba soda soki ba ye bandi ko batela nde mundeli mundela ngo pe ya nani ya otali mundele penda mama na ngamboka RDC Mobutu za wapi kilo ya Congo eke wapi nani asakana na Congo na tanga Mobutu jamais mama na lobaka polele Congo la zo tambola Congo mobimba soko koti même na Uganda na Rwanda bazo banga zairwa o soko meki bako kitela bino wa baby lele ondeni to koma pepel armée sakaka moko moyen ka yango wana omelekela kanga on dirait munduke tigara moko bakabolango tambana ngona Lubumbashi kena ngona Kwilu zonga ngona Kwango poso yiko ta Kwango kota mbanda ke sangi munduki fo babeta beta bango tinde bake freta ngolo kwa mbongo masase ko yasi mabangi sa bangona na olo me mboke koma lo kwa tindiri munduki moko azebi mama ndimanga komona lo ba mona libiso na kamwe Pelo ko la vrendre ko to magana tongo na poko ebungi moyen comment ça ba ko tali biso to sala éditer te pour biso to ke le répliquer kaka oni to bani ba discours mine on est agressé on est devenu bouc émissaire donc quoi meeting Mobutu akala na oni vous voyez mais vous ne faites rien à nous de décider donc ça tu batanga na te so kibwe tiro to si bango na discours okoyeba bolola banga kama makasi discours ba pesi vraiment to en tout cas na moto récupérer ba territoire ba récupérer tetane mine igrani kuda zanga mindi ja so mekanano moyen tete bona ede tete tala mama nanga na mwana nanga zamba sunga penda pesa fati côté esprit moyen papa Jean-Pierre Bemba na ebi bino ba leader moyen yokuto na ebi d'abord bino mbale bo viva seré bo ebi seré Mobutu bayebi ko bayebi papa na bino ba makama bayebi makasi bino sa kolenga te moyen te bayebi bino mo bayina Mobutu bo betena Mobutu bo moyen mama dia penza na ebi sayo tu pa fati na Jean-Pierre Bemba mama Bemba kutadi na nini na ina roba makasi Mimi sasa tukata nikamna milita muke Rwanda za kutuminduka minene ta kotina kaba komando na mbeli kwa bango ba nzoto mike ko kanga bango sisi na kati moko na roba nini okata walo kana fumbwa oui bino sisi boya wale nganga
Mama nanga papa ka ba soda gemena ekenda wapi ba soda bangbandi wana ba DSP ba seta anga ye ba BCRS oto somo na pe bo ke na aéroport bo ba zo bwaka ba parachute tina ba mama na ko sote etika tam sumoko masaka na ba tu ebite adiga mboka oye adiga wa adakoro wana mingi te mama telo ka pesa bacha ya wana ngwebele te ye penda sans souci mboka kande batinde ko jape bemba na ko sote na bango na confesse pays to tamba na sera mobutu partout mama na kenda baba kongo na kenda bakisangani lingala na yo soko lobi bango basolo balingala mabe mais yo soko bi lingala ba sentir que vrai congolais yo oui hein on doit respecter le komi o soki banyanga na banani bazokata na bango na bango macheti bango na bango kapasi na lela bango na biso na biso o babomani na kwa mutu bakateli mambeli tribalisme ye wapi nana intoxiqué makambo na ko na kisasa parti piye ye RDC komi bao na bao balobanaka te mama mboko bandi koma na niveau et puis makambo ko bomati se bandi ko yalo kwa na ba Uganda na ba Gambie ya mikie bakangi bolakisi biso atobi tobiki ya mikie bakangi ça va ya mikolo babimi conseil nanga nazopesaka bakonzi ya mboka numéro 1 batika nanu buzoba ya kosangisaka makambo ya bateatre na bamusike na politike kapasi napesa conseil yokanga oyebi totya mutu na role na ye musique eza role bato nyonso bayokaka po ekonsole na bafeti na bawapi na wapi mais n'est pas dit que ba théâtre quand ba terre ba separa nango ba konjo ba zana ba politique ba député ba nani ba zotiela bango motema na pays mobimba bino botanga bango lokwa ba camarade na bino to zaki na Paul Mani to melaki na ye oyokaka te na moyokaka mama nazo fanda na mama esanga ba chef de poule na yokaka na yebi na ndako mutakoza la voyou soka saka na mwasi na ye mama bokilo so bakutane na nzela bongsaka modega akitisi atamba na respect pour la sama bokilo ke na zo mwana bino menaza c'est sérieux mais na kati za voyou malamu ko la sata mama bokilo pa ngone malamu pourquoi bangi pa bika pesanga mwasi payer pesi bino misala o bozo zo mbongo ko le kabise meto za carte d'identité moko bozo sangana na makamba buzobo tozo tela bino motema pombo ke na ba fête zanga tina place on dit kitira kibokonzi mama na zolo bana yo partout autant dans le monde où tu voyages au moins on continue à payer on a pas yeba to misa yeba na batanga kombone na nzela jamais aboni boyiko au moins ta musuka mbongo na monyo te policier na monye na zo bana yo nga mukolo na monaka commissaire mukolo na monaka commissaire des zones po babenga ke beaucoup mais c'est limité kala na saka mwana na ba 9 ans 11 aboy ezalaka papa bosekota na 12e mairie batelemaka na papa Luambo OK na taliba na moni papa na mona bosekota mukolo anti na zongo ndena moni chef de l'état sentiment quel sengo na biso polele ngana bina moni bakonzi moni valeur basaki nango moyen beaucoup mais c'est car na moni na papa de pesinga kilo lelo mutokoleka na TV pourquoi atiki ko tanga ba député ba beaucoup mais c'est ba DG kadi kemke pas président tela biso di kambo terrasse baby oya câble ya courant ba même ya quartier ba ko cha na TV zo pas venir ko sauter ba tio satanga président lo ko apirier nini etindi atanga po ba théâtre ba musique etanga ka bango biso pe totangi comme si mokonzi pe pete so yokinga ya solo mama na ba no clair ta zanga mbongo kilo na ye na ndako pia ka bana somo bana fo ba pesa papa kombo vie chango vie zoro so ki papa linga zonga mwana ta zako saka na fa kata omoni papa ndo ko sa kotanga kai oui tata tanga te mais eloko soko ye na Congo te buzobe ko sila ka te kapasi na peso conseil ba ko ta maloba na loba Congo eza prière te to prière mingi pona Congo ezelo kwa maturité na sagesse ya bato soki to lingani te ata mon père ya lobi to kozora tolité comment place ngono to kozala to boya koyoka na mon père pesa biso tolina place ko lala te so yokinga ngado to buto yokani te bongo jonda yo ça yango na je biso makambo so yokinga kapasi to za na lero yo sagesse ndo fesunga Congo po ba intelo batangi mingi buzoba na bango ezanti bango mayele kotanga mingi pesa comme ça batu kizenga na vie nanga 6 classe 4 fois akoma kizenga zanga musaba benga ke partout akoma na mela ko sangja bunga nyos abenga na kelera ke no bongsa danki batu depuis 1960 basundola tika boy ba je na musa musu si amoni danki tiale ka kana ona bongsa danki yo batikela ba kam yo bongsa danki yo ezai carte pilar ya kala
Aïe, on peut 5 jours. À 5 biloko à 5 jours, on va payer 8. Maman 4 jours dans qui est payé, mais on va s'en habiter. Yo, le mois, moussala. Comment on peut payer le roi carabé? C'est au jamais la niveau des awatés. Eh, non, on peut s'assurer que on va payer un tilelo. À comment pêcher? T'as la maille, les gars, comment pêcher? Et à Rabongo. Non, je dis yo. Excès de maille, comme ça va Zoba. Yangwana et bela intellectuel. Pour moi, que les Congolais babunga. T'as la même mission politique à TV. Babunga. Ba critica boba na place. Eh, moi t'es poni. Nakamwaka. Jamais au moins ba tuer à lobby malamu qui bien pesa ta idée. T'as la nenge sabo et même ministre, même président, même Kingandi ba sala be pombo que marché. Ba finga la kaka. Ba finga la kaka. Ça peut ba tché wana premier muyibi. Ye. Mboko bozondi mamate nana kolingisa bino bino nde natala kaka mboko ezana venir te tabo cha o akobi konto o abache o bandi makata bokonzinyo se utana nzambe ngana pia ba président Congo fotité ba mauvais collaborateur o ba bebsa pe ba ko bongisa berere ya ben oui même na lobaki eza makamba papa Kamere aza congolais et c'est ça le maquet salemi aussi de ça si maele parce que ba pese wana ko sala ngo malam ba o ba endesi mabakengela ba ko mu ibezana ni asika ba ngiba baba banda moyen so comprendre nga ndimanga na zo capable ndimi oh père ko tshela motem pays mobimbo kotala déjà banzete ndenge za santa banzete ya mabe banzete no ne boya ko ningana okomona nzete ambila banda tongo telema lokola ekeko bafumi balekaka su te ndenge akala nzala eleka balana madusu ti bakufa sa babimisa bango moyen bambwa kisasa nde bando babunda bango na bango wuwu na nzela esila bambwa baza na quartier okoka banyao balelaka su wuwu te so bakutani elongi ya mawa ozomona mbwa mato etelemaka te likolo ya 3 jours moka te elongi ya mbwa lokola sango ebembe mama nyawa ta yebi yo te faleka na sa makolo lukelanga lipa zo tutso mokila lukelanga lipa soki te elambanga na kende komibomanga moko lisumu na kolambo te kende luka vina yo mama mboke te sutu ya nyau pardon mama nakoma komona makambo Capage TV. Capage TV.